Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur Kamere. Bonsoir, BSV na bandeko nyonso ya Radio Lisolo. Esengo mingi ya kozwa lisusu mokolo mwa lelo. Obungi boye mpo nani? Nabongi ndeko po oyebi ke fourmi atongaka ndako na ye soki esili nde abimisi moto. Na banda kokoma livre na nga mpo namoni ke Congo na biso oyo eza na besoin ya baide constructive, eza na besoin ya vision, eza na besoin ya kosala lecture ya baerreur nyonso ya passé, et puis na expliquer bacombattant nyonso na mokili mobimba mpona nini ngai Vital Kamerhe oyo boyebi, puisque ngai na simaka passé na ngai ntango nakomaka livre nayebi bien ke botunaka ngai mobiko nyonso pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ya mbala oyo na livre wana bokoyoka bamakambo nyonso tu na bakestion bomitunaka na kati ya livre wana pe livre wana ekozala livre ya actualité parce que ekoaborde baproblème oyo mboka na biso eza kovivre mikolo oyo toza na mboka monene il faut tozala ya kotelema atobimi libanda barespecte tozongisa nde dignité ya Congo tokolobela makambo nyonso etali crise ya légitimité ndenge bayibaki bavoi ya Etienne Tshisekedi na oyo ya ngai moto abenaki baélection Etienne Tshisekedi eyebani et puis tokolobela ndenge nini bitumba ezobandela tout le temps na este banani baza responsable ya bitumba wana et puis ngai boyebi ke na dirige processus ya paix nayebi makambo ebele nakolobela yango polele makambo koleka pembeni ezali te botuna mituna nyonso lundi le 26 nakozala bino na 20h nayi nasola na bacombattant mpo nayebi ke bino bwabata baide et puis boza bato moko ya complaisance te bobikisaka motu moko te bakestion na bino esalaka nga plaisir parce que ezalaka na complaisance ata moke te bobanga na bino te epesaka nga kanda te au contraire epesaka nde bakasi ya kobundela mboka na biso. Merci ceux qui tolandi au monsieur Kamere. Donc au confirmer vraiment bana diaspora que lundi le 26 nangonga il y a 20h aux aina biso na kati na Radio Lisolo que tout le monde base à la près na ba question na bango pe au kima eloko moko te. Na okimbe eloko moko te pe na kolimite ngonga te na kodefa tambonga kodefa na tondisa baunité na kati ya appareil lobaka kaso batterie fili warelo mususu mena ko branche yango penga na prise po tosisa posa nyonso oyo eza na mitema bacombattant na biso puisque nayebi ke bacombattant na minute oyo bango nde bavrai ambassadeur ya Congo bango nde balobelaka Congo et puis nayebi ke soki balobi mokili bombe ezolanda na bana Congo matoi na bango ekozala Radio Lisolo bakoyoka eza occasion koloba ntango ya kobanga eseleki moto abanga te pe moto abangisa bolinga te fo tozala courage lokola bapeuple biso tozomona à travers Afrique baza kolibere bamboka na bango ngonga yango mpe ekoki ngonga yango yango oyo. Merci na bandeko nyonso oyo boza kolanda biso mpe bokolanda affiché oyo vraiment lundi bino nyonso bolengemela na ngonga ya 20h esika oyo tokozala na Vital Kamerhe et puis akozala na biso na kati na Radio Lisolo ndeko moko na moko a préparé ba question na epo na kotuna ye. Merci vraiment na ndenge oyambi biso pe ondimi invitation na biso na kati na Radio Lisolo ke yo oya osula na ba combattant en tout cas vraiment to sepeli ya trop pe tokozela yo lundi. Na pesi ba combattant nyonso mbote na mabota na bango nyonso na pesi ba congolais nyonso mbote na mabota na bango nyonso et puis compassion na ngai na kobundela mboka na biso bato bazomona pasi na este baviole badéplacement population kokufa bainyele oyo bazali na likwala babosana bango puisque tozolobaka makambo ya este na makambo ya oueste mpe ezali na minute oyo so boza koyeba bango te 4000 congolais bazali na kati ya camp na likwala na Congo Brazzaville. Gouvernement eza kotindela bango ata eloko moko te ezali kaka soki ezali boye ekozala malamu vraiment ke lundi omeka kotalisa biso makambo oyo na mo opasolela biso vraiment mpoke ke bandeko bayeba oyo bayebaki te
mpamba te toyeba déroulement ya mboka na biso ndenge ezali vraiment kotambola mabe. Merci na bandeko oyo bokolanda biso bokolanda fichier oyo lendi mutu na mutu asimba oyo aye vraiment mituna abanga te aya na kati na radio lisolo. Donc ezalaki toujours yabino DSV Diana sur le photo de vous pertale nde tokutani lundi face à face corps à corps na Vital Kamere. Merci.